Bonjour, bonsoir, Balandignon, c'est maman Inès NM officiel. La famille, bobengela nous vini, hein? Bobengana nous vini la famille, lobi nazaki na makambo belé na makambo ba océan tambo oyo, hein? La famille, bobengana nous vini, aya nanu aya koyoka. Vini, na âge na yo wana na tuna yo nanu, yo comédien vini. Na âge na yo wana, âge penza na yo. Est-ce que yo za mutu penza ya kozalaka mukala ya moninga? Hein? Oza penza mutu oyo koti kozala biscuit ya moninga o biscuit baliaka mutu nyonso soki aza na nzala ake na shop ake na boutique ake kosomba biscuit. Yaya, yo kaka soni ko? Yo ka penza soni babilo mosusu foto lobaka? Yo ka soni. Yo moto fasona yo. Soki lelo oyo ba obeta lisolo ya comédien vini. C'est belle vie. Yo za moto ya koya kokosala bras de fer na belle vie ten. Okoka kutu yete. Est-ce que yo aussi ofota belle vie? Na vie na yo depuis vie et banda depuis yo vini babota yo. Aussi au futa penza belle vie o lalika na tongo lobi belle vie ayaki kosala musala pa na nga na futa yo. Na futa ye. Mais belle vie a futa yo combien de fois? Yo ozalaki mwana musala belle vie. Hein? Ozalaki mwana musala abano bengisa yo ke de jouer na belle art a futi yo. Yo tikala ko futa belle vie te. En tout cas c'est dommage hein. La famille. Totaki kolanda biso nyonso makambo ya muchopi oyo yeti kobima. To mona kaka na page ya vini akende koloba na lobaki na pesi 2 ans. Bomoni. Hey, yaya. Abdo mosusu to lobaka. Pour ton information, soki yo zalaka mayele te, to ya kolakisa yo kasi. Muchopi azalaka mwana belle vie te. Muchopi aza fruit ya famille bota te. Muchopi aza collègue ya belle vie. Ti Muchopi akenda ko jouer pa belle vie. A jouer en tant que collègue, rôle na ye monani yango akenda ko jouer. Mais yo, muto fasona yo, ezalaki belle vie. Hein? Premièrement, ozana mobali moko moyibi. Oza mobali moko moyibi. Ba mongo abato o ba pesa yo pona ba tournage. Est-ce que aussi ozongisa yango? Otikala ko zongisa yango te? Yo kendaki kuna. Ba welela biscuit. Po kende poto. Ti yeso ko zonga ko otikala ko kende pe poto te. Na comportement ozana ngo. Hein? Passeport na ba visa na yo penza ebo ya kobima. Wana eza prière nanga. Eza peza prière nanga. Oza mobali moko mabe. Eza dommage pona mwasi na yo hein. Oza na mobali moko na ndako hein. Mobali moko azana bizaleli neti ya mwasi. Mobali azala na charisme. Mobali penza na lobaka chaque jour mobali faut ozala na charisme. Hein? Ya sika eye, ya kitoko eye, batoto ya Katanga, batoto ya Lubumbashi, Gersh, biashara, aye na makambo ya sika, makambo ya moto, makambo ya kilikili, kande to beta kalisolo, awa mituka, ozana posa, osomba mutuka, kande boyebi, benga Gersh, biashara, bisika mituka ya kalite, ya kitoko, ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso ezali. Kande na yebisaka bino toujours et encore. Ebele ya batu batekaka mituka. Ebele ya batu batekaka kalite te. Mais muke kaka ne batekaka kalite. Chez Gershom biashara, c'est la qualité. Hein? Kande boyebi bandeko nanga. Ba mituka ya sika, ba mituka ya kitoko, ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso. Soki omati na mutuka oyo yo moko osepeli. Soki omati na mutuka oyo yo moko oyoki yoka gu, tala soin, tala sebene, mituka kitoko o wapi. Hein? Numéro na biso yango wana, ozana besoin ya mutuka, ozana besoin osomba camion na yo, osomba taxi na yo, osomba Dubai na yo, osomba rosa ba qualité do ba sorte nyonso ya mituka eza nango kaka na Gersh biashara. Kuna
qualité kuna biloko ya kitoko kuna biloko ya mafuta kande bomona awa Gerso biashara Tokos Gerso biashara c'est la qualité Gerso biashara bisika masolo ya kitoko mobali sans charisme azalaka neti mwasi omoni biso basi tozalaka na biso na biloba loba mwasi musala na ezalaka mwa likambo moko ya muke ifo aya aloba batu ba sentir batu ba mona wana eza mwasi mais mobali un vrai mobali aza mutu oyo makambo mosusu abeti yango kara ovandi penza olobi ke nona beta nanga kara na sina longwa kuna c'est ça un homme hein biso kutu basi nga ndenge naza boye soki na bando sala bisika moko songolo pakata na longwa nga moko to balongola nga bisika wana na kolinga te ke nona bando salela bango chantage na kokende penza ba silence nanga e marqué bango moko bavanda batuna yango inesa ngo ayoka na kate eza ndenge nini est-ce que batu bando tuna siko ba nouvelle nanga pas que ngana banda kokende na lombango kekende oluka ba nouvelle. Mais c'est dommage, hein. Bablo mosusu photo lobaka, s'il te plaît. Bo yoka ba propos ya bandeko na biso famille bota makambo ba ekoloba pona vini. Eza patient, bo landa la. Pas vini. Lobaki deza. Obaki dezant. Yosko kantsaki video o tsoki ba voice wala o ebimi wala. Eza ba voice oyo ndengo yo profiter na ono za muchopi na aza collègue na yote eza muchopi wa na belle vie ça collègue na yote c'est pour ça que mamba soni ya bayar mo muchopi wa collègue na yote obosani pas vini yo zalo mukolo ndima no kono koma biscuit okanisa ki bo memo poto okono sala babe yango neni yo ndoko bwaka mongo bando kimanga ba vini yo ndoko bwaka ngunda kuna na SB pasila okatse sila o memo la potot deza oyo lobaki yo kataki ba voice wana mwana na ya lukuta bimisaki yango ndezo eza na kati ya projet no ya deza oyo pesaki biso omondenge sopio ba voice solo ya mwana bimi lukuta saki ba bezi nae oyoki deza oyo pesaki biso eza double dose tala yango double dose omona ngona simalanga double dose mama che date mibale samedi na dimanche yango na simalanga dezo mola kasi eza kata projet na wana moni de double dose pas vini double dose boni 2 ans wala oyo chaki wala kata 2 ans wala projet yango double dose en tout cas yo pena utange doye daso component que mère azamu da de babord double dose au chepe 2 ans d chiffre date double dose. Donc nous avons bossa la bêtise na bela production ça la ngote. Père bossa na yo na bela production bêtise na ngote. Yo no bwa ngunda kuna. Pasi lo kanta isi la memo poto. Sumbididi. Ba memo poto te. A memo poto te. Dans 2 ans wana oyo chaki wana eza 2 ans ya progression ya belle vie kondi na kata 2 ans oyo chaki double date déjà vous comprenez na 2 ans oyo chaki ba date mususu yango wana nzela ngoko to bandoko sala projet ngoko to 100 jours na 2 ans na yo biso to na projet 100 jours ya fachi beto donc ça dit que toi na ba 5 chantiers to bongisa banzela to kendo sa ba production na ebisio
na ebisio dakata projet wana ka ya 2 ans mbongo bata ba film ya boss Chibo Chiba ya Chibo ozongsi déjà mbongo bato ya boss Chibo so zongsi parce que ça la kata projet 2 ans oyo tchaki wala parce que na 2 ans to ça na bilan na 2 ans yo tchela gi biso 2 ans les anga pona belle vite 2 ans les ape pona yo na 2 ans wana belle vie yo wana film ekangi na 2 ans wana double dose siko yo na 2 ans de oyo tchela gi biso na projet so donc c'est mon boss Chibo ba film ozwa gi olia na 2 ans. Attention, ça va. Attention, ça va. Na kata 2 ans oyo kantia makambo kobima moni muchopi no azana au moins na belle vite mais la fille voice ne to yo ki wana na bande l'émission ba voice ya mwana bimi na kati kana kati ya projet 2 ans oyo chela yibiso ba voice a solo bimi asa ki besi na yepa ki na besoin ya ni kaka na projet 2 ans oyo chela biso andima ki et pas mamona international kuna ki soki na lobby ke muchopi mutabebi sanga na kosi na za lesbienne banda na botama mais azana mwana 6 ans kana kaja projet na ya 2 ans donc ça dire que yemo ko lo ba vérité là ça muta simba yi attention ça va attention ça va. Et puis maman international pour magaba zoba oya po kosa mutolo baba vérité yo do lexango rasus bo gaba zoba pene na nenga mabete na oksala analyse na ofinga te na osala analyse bo gaba zoba nenge nini bino allez yo vini falo zela makambo si na ngote yo na ozo sekobi na saki bino deza kasi deza puta nyonga gentil beaucoup nati ya boss Chibo puta nyongone na 2 ans parce que biso na 2 ans double dose tika ba aventure ko yo ko buna ajilo ko koma biscuit soki bomba soki chocolat ba fungula yo liko na ngobo ki ngunda bas ba refuse na nenga mabete na oseka pola na likambo mutu te na oseka poto saki sold out na oseka poto che deuxième dose data mibale na oseka poto bina bwaka ngunda kuna ba memi poto te en tout cas ok nanga mulai te po boyo mona neti na ki contre batu mususu na ngeka ke batu ba comprendre makambo ndenge pe bosala yango bien mboye barage donc boya kosala makambo mosusu ntango bozokanisa neti bokoridiculize bato boza kose faire ridiculize bino moko ntango ozolinga ya oleka na internet mpo ya kosala babese don epola ya buzoba boyebaka yango mpe kesuka nango ekoki kosukelo ndenge nini donc voilà naza sûr que nazo clôturer nanga awawa pour ne pas que na betisa bato musu mabaku famille bota so monique kotona gosa sala erreur en tout cas bo corriger nga mais erreur na bango eza parce que la fille erreur na ezali ayaki kokosa makambo na ba voice erreur na o fille wana sala eza que après les lois zo sala voice mususu ba ndone po aloba que ayaki po salir maman na ta nga sala base na ina ebite po na ko salir mutu soki baba fazwaya tie na bazela bandiko ko parole ba makala banini ndepo na eza ko salir mutu na ebite do ya yaki po na lo ba bêtise na koma mutu mais ayaki po na salir yete ali boma azo ko affirmer que ngala za baku e kendaka bongo po na mutu na yo za na basili na mutu ba bongo no cerveau ne za na basili na kati po na yo ko ya ko salir mutu po yo za baku po mutala za mutazaka pembe na belvi yo mutu no za na basili na kati egendaka bongo na ndenga mabete bozwa ba éducation bien bozwa ko kosobi ba belvi ayeki na retard kutu asengi nga belvi senga o sac belvi otika sac na epa na yo po senga yo sac
inconnu ya yebite ayebi yo te moto atambolaka na bana na ye ya éducation ya bien. Mais toi t'es malade. Na nenga mabete lobano mabe na nenga mabete zaki ke omo metanga kanda na suki apo kanda yo izaka mupaya na yo déborder pamba. Famille Libota film ekotaki déjà tout ça la rende to mesana au sala mère abwakaki débat il y a torsion. Donc débat est ouvert pour tout le monde hein? Donc voilà tout la film nega to mesana otala. Mais en tout cas deuxième épisode 24 heures déjà. « 24 cas, famille Libota. Je les ai dimanche. Je les ai dimanche. Total à film. Tobi mal la distraction, total à film. Total à film et total à film. Premier épisode. Et PCB déjà 60K, très bien. Mais to match à ville sous ça la bien. To match à la ville sous ça la bien. Deuxième épisode en tout cas total à 24K. Na 22h. Non. To continue la distraction, hein, famille Bota. To la muka total à film mère. Parce que événement ils ont déjà donc toi accompagné en haut na rota la film mère à boaki parce que ça maman la film mère à mesana la kolamba blora bien. Donc voilà la date sûr que na silisi langa awa famille Libota na remercier famille Kassavou de partout Bruno Nzinga Brice Kambamba Edo Musiku Tonton Fiozo Nkosi Tonton Mourandea Dadi Lombi Vesaloum respect na yo, respect na maman vice-présidente la Choupette Chouna, respect na président Janvier, respect na yo. Le président Janvier pas oumé la poste pour tout ça l'élection. Nandenga mabete. Mugondo mete l'homme de Santa, respect na yo ve. Ya Willy Kisungu, respect na yo. Pampus Dragon Kiala. Nangola wana respect na yo. Respect na Champagne. Mitterrand Bumbaka Bumba Ikiala Mahamba. Respect na Bino. Donc voilà. Il y a aussi cette mission à Mabanga na Bino. Famille Kassavou de partout. Grâce à ça, les plus plaisir en voilà. Que si les sites, tout le monde aime monsieur Koyasima, ceux qui n'ont zongité. Babaka Jésus ton zam. Ceux qui Jésus zongité. Voilà, na bongisi. On se retrouve à la prochaine. Bye. Je suis sûre et certaine que Boti Kolanda, Boti Pekoyo Kande, qu'on a biso ya famille Libota Makambo, Aouti Koloba. La famille Bablo Mosu si photo Lobaka. Ezo sala soni na côté à Vini. Hein? Mobala zalaka bongo te. Ope sa belle vie des ans et nini. Hein? Au monde a été ba spectacle. Hein? To rappelé yo. Des ans et nini yo oyo Vini ko yo ope sa belle vie. Ya, lambalia lala. Yo penza osila deza wana yo nde okoyoka na te na réseaux sociaux yango komi ko créer moi ba pic pour que famille Libota ya kotia na miniature
tobeta yo kara kala te tokobeta yo mpenza kara moto akolobelaka yo aza te tuna décor ntango alongwaki na Bel Art Production nani moto abandi olobela décor kendo tuna ntango alongwaki wana wi totiaki na baminiature tosalasala baémission tutututu mais à un moment donné totika ye tobwakisa ye ata soki asali nini ye wana amonaki carrière na ye ekomaki kodinda azongi wapi na maison mère c'est de la même façon na yo vini tokotika yo zela kaka omoni 2 ans oyo opesi belle vie eza 2 ans oyo famille Libota epesi yo tia yango kana motu na yo 2 ans mpenza famille Libota epesi yo okoyaka koloba merci oyaka mpenza ovandi bolobi non eza na bato baza mitema neti famille Libota bato oyo batalaka balandaka eza famille Libota te oyebaka te yoka pe soni mobala azalaka pe na soni mwa soni zala pe na mwa soni mobali eza soni mwa soni oyoki mwa soni zala na charisme na yoki mobali aussi omona belle vie aya kobwakela yo bajeton mpona koyebisa yo keno ye nde mokonzi ye mama na yo ye boss na yo afutaka yo bando futa yo encore salaire oyo bando kozwa epai ya belle vie baplace mosusu okotikala kozwaka yango te okotikalaka mbongo ebando osunga yo ti osombi na mwa mutuko oyo oza nango eza mbongo ya belle vie na baplace mosusu wapi kuna baofuta yo mbongo okende osomba na mutuka yo nani okende osomba mutuka okotuna ngulu ce n'est que le commencement ya sika eye ya kitoko eye batoto ya Katanga batoto ya Lubumbashi Gersh biashara aye na makambo ya sika makambo ya moto makambo ya kilikili kande tobetaka lisolo awa mituka oza na posa osomba mutuka kande boyebi benga Gersh biashara bisika mituka ya kalite ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso ezali kande na yebisaka bino toujours et encore ebele ya batu batekaka mituka ebele ya batu batekaka kalite te mais muke kaka ne batekaka kalite chez Gershom biashara c'est la qualité kande boyebi bandeko nanga ba mituka ya sika ba mituka ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso soki omati na mutuka oyo yo moko osepeli soki omati na mutuka oyo yo moko oyoki yoka gu tala soin tala sebene mituka kitoko o wapi numéro na biso yango wana oza na besoin ya mutuka oza na besoin osomba camion na yo osomba taxi na yo osomba Dubai na yo osomba rosa ba qualité do ba sorte nyonso ya mituka eza nango kaka na Gersh biashara kuna qualité kuna biloko kitoko kuna biloko ya mafuta kande bomona awa Gersh biashara Tokos Gersh biashara c'est la qualité Gersh biashara bisika masolo ya kitoko